Babu azali na yo. Mutoyo vraiment babu akopesa confiance makasi koleka yo azate pe mutoyo ko linga lokwa babu azate parce que bino bwa bandeko. Mana na ngaka simple ami. Babu ndabo ana problème. Na habité elle là azame placer ya ko expliquer mam nyonso. Imo ko bandi ko na sisi ko bandi imo ko expliquer. Babu menga ya no expliquer ngai problème ni. Yo kanendele. Ane bola ba tuke azan kisasa. Tuke ye fiancé na ngawana. Oh, wana vana na France. Asa déjà na tuke ana kisasa nde tobeta bisowe tuke. Ngana usuka wapo ngana usuka wapo. Oh, usuka wapi ngo toke kasi kuna to sola na tuke. La muna tikini na zaboye na muna tuke ndeni. Oza boye ndeni lo bakamba moko oza boye. Ah babu. Ngana zimi ya. Babu. Wana zemi ya tuke. Tuke mtazana ne atezemi na ndeni. Et bosko zemi ozo api ponga mobali yo laksangisa ka tuke. Yebisa mir mama kam nyso za ndeko na ote mama. Ngam na camarade mena yebi bongo ye ata grande sœur na yo. Tuto bena bango betaka masolo ni bana bango balinga sote manje balinga na bango nga sute. Ye bati sotu ke salanga ni na njoto. Tunga mona ko za soni nango nakipa panganga. Babu. Babu sanga kisi ko abaka babu sanga kisi poto bimalaye suko na zimanga ngana suka pe patu babu zimanga babu vraiment na ebela ngati suko na boye suko linganga te ole bibala ngabe bala na mama yaya bakizengi mwela le katanjela te bakomola la nanga sima babu penza mama la biso Jocelyne tikanga ko majoke na mama mila ya pamba wapi tonde abo to ketse panganga wana to yeba to trouver solution so ze mwana to kolungola to soko abota na babu longo tukiaza parce que tu na mitu ana kini ebi ke bino bwa mayele te ebi ke bino pena boyeba opesa moninga conseil te babu ana ndeko no ya mwasi penza olio kotuna tolie pa na ngai bakamarade bakosa kaka bapesa conseil mabe te expliquer ça trafic d'influence envier biso parce que ngai so na beta lisolo ke non na mobali na poto René Kabasele na grand frère na ngai kuna na Suisse maître commando seulement bilenga ya zui trafic ye pa lobi ya so na bizingo na suko na bawapi babu na tika na panganga kwa kyo so kisi mibali balande tasko batongo ba shaka batwana yo ka ide na o kende panganga nganga aloba so to ko solola odi bongo to solola ngani to solola ngani nganga nde azana se nganga balongola yango olinga kufisa ndeko na ngai mima kufa te babu omoni nga na explica ko bien babu omoni neli de bolo so akenda koma na Bordeaux eza pona ba conseil na nga so eke pa na nga na nga na expliquer na nga na so ndenge batambola ka chuka ke poto pona nini te okama za kisha sa ko solution ni tozwa pona babu ata yo momirma zema nganga to expliquer chuka ke babu na bande pona ni boba ne solution te ndenge nini o ya akosa ko maintenir mobali na poto le bosi botinga la baminga mima sisibi tikalo ngana vana sikabino yesuko no suka yo mo pesa ide kasi mino suka binezi boy baza babizinga na baza kuna baolanda ngato ke boy ngo to ke pepa nganga to kenda tika ye e pa ona tika ye akosanye panga yo kutaya batuma oh ouais na soli na batnanga ya bampiana yekuta tikali na state ya bampiana oyo bomanga mabe so na beke comme ça tebena ya bampiana mais na sepeli parce que ozui likanisi ya bien ya kotia biloko na agence ya Big Jim
Ah, na JM Trans Solution. Ah, JM Trans Il y a Solution. bien à Canada, tu auras un Ah, c'est la solution. Mais là-bas, c'est mieux. La livraison, c'est à domicile. Ouais. Le bâtiment va transformer en G et que tu dois attendre à la wapi. Mais là, on est comme et puis à bonne difforme. La chose c'est belle, c'est la aucun des beaux. Oh, tablette, c'est ça qui est oh, parfait. Tout ça, on a compliqué ça. Ah oui. Il y a un babou. Nabi, oh non, si quand on tient de l'eau, Nabi Ngabon va gouverneur à Canada. C'est gouverneur à Canada. Ils sont montés au Canada, tout le monde. Colline à Salipo na kin. Et le conteneur. Et le bungité à ta tablette. Ici, la plupart des gens condamnés. On va poto basala et l'autre c'est faux. Bana poto solo basali jouer un cas à décor. Il y a na poto azan agence naïe. Na service na izani décoration ya ndako intérieur ya ndako. Ça va initiative va bien. Et puis à style si bon moté aïe ils sont na songolo la sali porcherie. Na songolo le Kaka songolo na biso oui. Asali porcherie agriculture. Oui, mais lui il a pensé à ça. L'élevage. Banyama tout ça là sur OK au sombi livraison à domicile mutu kana ya ofeli. Comme en Europe. Donc si on a ba fête, on a ba nini kendo suma ka biloko kuna. Ça c'est une très bonne chose. Vraiment. Ok. On se sait ce qu'on donne pour maman moi sinon. Kasi non, on n'a pas bien bango pour famille na bango. Il faut bien bango. Banda to yaki. Nous tout ça déjà 3 jours. Oui. Mais bah il y a raté. Tu vas parler avec elle? Oui, j'ai parlé avec elle quand tout ça l'atterrissage Nanji. Oui. Ah ça beauté nga déjà bangombe déjà MK ça décore. Non, na moni. Comme si la Cardozo na Junior. So on attend Cardozo comme ça zo. On a dit oh. Babo oza moi sinanga. C'est notre ami. Avant na ya Canada. Azana na yo. C'est ça. Ya zo Ah ibate. ben moi c'est na tongo. Tongo yo ibate. Tu t'as pas ya kolinga na poto. Laetitia Wendell. Ouais, ya Canada. Ah, ndeko Francine Seya. Ya yebi. Laetitia Wendell. Stone. Azana ONG na ya basunga batu ba fel ba vieille ba via. Ouais. Petit on est pas dans moyen na. Ya ma moyenne. Mais ce qu'on attend na bi. Rien. Natika babu na Kinshasa. L'homme le plus fidèle. Du monde. C'est fidèle au Gilles Iglesias, ça y est. Mais vivant. On a chance à mobile à Boenzambe na ngai. C'est pas trop tard. Mr. Chuk is dead. Oh, you can't die. You can't, my friend. We must to staying in Papa, your life. De tout ça, boy. Tantôt, ya. Mais faut la tango, hein. Faut la tango. Tout ça simple. Non, pas trop simple. On fait quand même de. Faut pas compliquer les choses. On du Canada. C'est du Canada quand même. Il y a la cérémonie, mon frère. Non, mais qu'il y a Kinshasa, va te remonter au latin. Ah oui, alors quand on fait attention. Tu sors de chemise. Il fait chaud aussi, hein. Oui, qu'est-ce que tu Est-ce qu'un père rejoindra une sous comme ça, tu vas programme sur ton sein? Babou, on s'allie dans le choix des pas. Nabenga na yamba so abisa so mama lekina so senga mbelolo so senga mbelolo jarit. Zana benga na zela. Faut appeler. Non, il m'a dit que c'est un mbelolo. Mais Dozo, après ici on fait un tour là-bas, non? Bien sûr. Michaud, on dit que Big Jim Big Jim, le gouverneur du Canada. Big Jim. Big Jim. Oh, c'est la chasse, vieux, c'est la chasse, association Pesa Bambongo, et c'est la Jim Trans Solution. Soyez Kinto Panzanite. Tu penses à la terre? Vanitila. Il y a un baromo Benen Zambé à 5 euros. Vanitila a comme fier garçon capable. T'as dit non, mais surtout quand on avait Big Jim, le gouverneur du Canada, il est dans sa macam. Le gouverneur du Canada, Patrick Mouya, aux États-Unis. Bah ça a dit, et ça va faire qu'il y a un berkek. Bon, agence de monnaie, faire qu'il y a un berkek. Parce que j'aime Trans Solution, parce que agence de son personne, maman, il y a un d'accord, il y a un d'accord. Il y a moi, Guillaume Van Akinoza.
Na bien na lingi na piloter. Na lingi ba boni na boete. Molik boya problème tu la bino ba mo bile pas. Na ba na mutuna bino na ba. Sana. Yo lingana. Otana abolu mo bolu. Na za ba voix mo d'amour. C'est ça maman. Ah, Babou. Oh, Babou. Babou. Ah, Babou. Bon, yo belinga to comparer bonne. Kwanda ba ana te bataba baza uzuwa wa koka. Je compte à toi. Tu es mon mani salam. Yo ne bête la to. Je fais amour avec soi. Merci mon bébé. La bague est en forme, la binotier. Lesbien. PD. Biso ba la sama sama mbuza boyete. Ni pende pas boyete. Yo la seconde. Yo no lo bade. Na boli na mosque. Yo na mosque. Elani. Ali na ba kamada boyete. Sika bo vona ra pour mpesa ngama kanisa mabekele be kota bekele la libana jonga ndako na tango. Bosola kate. Ata yo moko babu na asina yo ba ko tia zemi pe motongo nana ti yo zemi. Ah, mata. Ata yo moko na asina yo babu. So ni ngai na famille na koloba. Mosombe na bokungu ba bana mamba ko bana mike ba 21 ba bali. Pe yo oko kene ko jwa zemi nganga moko boye. Nganga na ibite so kala nganga so ya ba kisi so ki nganga biloka bibai baka to nganga na ba chance papa. Koloba kutu te. Apa chance? Ya pesi chance ni. Yo mutu ko apprete ya so sema. Non, papa ça bongo te. Te boye nga pesa chance ko kumuzika nganga. Babu nde mtu abisaki nga bete nga lisola lobi ke ekutana na mutu moko azo soki mutu apesa soki nini. Mama na yo na fini. Fanda wana. Yo. Papa, problème eza awa. Kanga na mbanga na yo. Legi na tuseme ko banga ta problème te kanga na. Abombela kinga papa, nga na yeba kite. Babu. Lelo. Zemi ya nani yebisa nga vérité. Yanga wana. Ko papa problème eza awa, mobali ana awa muti poto azo ya kobala ye. Yo lukasi ko neni ya solola na mobali yango poto bomba no makamba zemi wana. Ngai na lukane na solo mbala ngo bomba zeche moyo ngai lianza. Ngana bombango nazo panda yo pena sango na famille na yo. Moni yo mobali yo soka komia akobala yo te. Papa, donc tu gagnes pour balancer. Na ebisi yo. Ko ngai na kolinga tete lelo soki honorable Pablo Ngweja ki makambo il est Pablo Ngweja vice-président de l'Assemblée provinciale au Katanga. Aki makambo soli na ngai. Papa, nous c'est la famille sur la palette. Kamba na yo. Ya famille. Salut. Kamba na yo. O tango. Ça va? Non ça na ngai. Titi ngai. Yo nga na botu na botu na tawasi. Papa. Ngana bala ko kamba na yo. Ngana bala ki mama na yo. Bali mbo na ngai. Balong bana na bimbo. Kamba na yo. Papa. Yo. Babu. Sile tile bungisa keze ya yo mena ozongisa papa. Yana sheza na bungisa. Sile tile yo zapi o te ba yo nga muzi jenet. Poma ya mama na yo nyama. Bembe na yo. Soba nyama. Kamba na yo. Yo. Yo nga. On ta tiese mi yo. Yo nganga le oti yo. Babu. Zemi nganga oju zemi nganga babu ponga tsala nini? Babu. Ngana msasika nani? Nabenga siko famille ngai te. Patrick Mbuya, Pasente Babu. Patrick Mbuya, Pasente Babu. O kaputi sa Milabo, Pasente Babu. Yeko ni kango? Babu. Papa. Boza ba pepeti na ngana bibino te. Kasi mono ngai na bote. Asa mono ngai na bote ye. Ya na ye na simu. Jeune fille. Panganga, okojwa nini? Papa, olingolo batanga banga na tunete. Sikanga na liboyi. Benga bota yi. Mwana ngai bi ale ye babu.
papa na ngai te na fani na komona bien te nde naza boye nayebisi nikete ntieke nayebisi bato boye te ngai naza na zemi yango eza zemi ya nganga mobali moko baka kouta poto akoka kobala ngai yango nalingi papa so solution longola ngai zemi oyo biso touti poto biso yeyo biso nde touti poto toye mpona kobala babu toyoka sango ke babu aza na zemi ya nganga non ce n'est pas possible Tchouké bino moto bouti mpoto papa na ngai papa na ngai bino bato bouti mpoto papa alimbisi yanga eza nkanda na ngai esaka ngai bongo ngai nakosaka makambo na nkanda na makambo yokana no papa biso toye tokuti yo oza koloba ke Babou Azan Zemi Yanganga. Alors, nous, on ne va pas continuer avec une femme. Pas avec un pasteur, mais Nanga. Non, pas. Non, c'est fini. Non, non, pas. Non, c'est fini. bokena bino aza mona na ngai abimaki na nganga baoyi ya TSM eza information yo non touche pas voilà boke babu na ngai tala kisi babu dina comment yo sonne na nini me touche s'il vous plaît babu na bakisengi bakomi mibali na ye non non kosimbanga te moi si on fait des billets ma casse moi je cherche moi si babu yo sala nga kandozo mama babu yo mama na bino nyamba tanjo ndoto kwa male maliburia longo kwa ngula ko sumba mona zoba bébé na babu Quand je suis à bout des souffles, je me tourne vers toi, ma seule source. Même quand je perds le goût des vivres, en toi mon espoir s'irait vivre. Nombreux me jugent par l'apparence, ce que je dis, ce que je fais. Mais toi tu me connais depuis l'enfance, tout ce que je vis, tout ce que je sais, je m'abandonne à toi, Seigneur, car seul je n'ai plus rien. Aide-moi à devenir l'homme selon ton cœur. Je m'abandonne à toi, Seigneur, car seul je n'ai plus rien. Aide-moi à devenir l'homme selon ton cœur. Même quand je suis dans le barrage de la mort, même quand mes proches me jugent à tort, quand je crie, tu viens me secourir. Tu me tiens la main, tu me donnes les sourires. L'ignorance traîne certains ailleurs. Chercher le succès, les joies hardies. Mais moi, je ne perds de rien. Tu es l'assurance de ma vie. Je m'abandonne à toi, car seul je n'ai